Nalingina zala bosolo parce que na respecta kaba musicien tout. Yo za bosolo mais el monde zo côté. Yoka. Mukolo masolo wana ye moko fali popo. Soko solo la ne bien. Amunio na ngambu ya muto basola nete. Faso au finelo bouton. Alobelo tema olongolo pe na nyakata. Robino mundi wazabi. Ça senga ba pardon. Le laza. Na koloba ngona comment na bango eza na tina te, comment na bango eza malonga te, mais concert eko betama. Concert eko zonga na nko. Terme matole ou te pas musicien. Tinenge ba shege ba lokota ngo bongo ba musicien ne muto ba bandaka ba tolaka na bango pe. Tango ba buaka ka vena nga kingandi grand prêtre. Si po foso vie grand prêtre wana yoki. Akoti solo boko na pocha pesi mo eloko. Boko yoki la bango mawate. Ba sape bande ngona binoti. Bako pe bango nyoko ma. Eza mutema mabe, eza zuwa. Ya bokecho na linga ko mingi. Sans blague. Partout dans l'émission na leka kana ba toujours bokecho ya mona linga ke. Na yeba ka pete faiblesse ni na zaka nango pona bokecho. Sala conférence na bande kona yobo sala tintani pona bana ngoma. Na tintani wana soki bochi ata numéro moko bancaire. Ata 1 euro nanga bo mona ngo. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Congo Winner Télévision 24h/24 tous analystes sur le colo pour nous repasser nos informations à CRP à source ndela site sur déjà vos vota ndela site sur déjà vos préférés abonnez-vous massivement tous les bako hotel la biso mokola lelo non s'abonner à ndela site oyo a biso to pesa information à CRP à source a biso to la barko tenir sur leur moko les carabiso te a biso to finga raté a biso de ça la polémique était polémique au tellement mon voisin information ta numérique de la presse congolaise ndela Congo Télévision, tu peux se mbote mingi na bayenyo so bazo soutenir biso de loin ou de près, tu peux se mbote mingi na bande onanso o boza ko komela biso pour place mabungi zalaki totombola musala ekende liboso. Un grand merci à madame Sarah Kabunji la co-patron Sale Kingola na bongo depuis London. Un grand merci aussi au Dilon Soir na mona populaire Tongo depuis Njingi. Un grand merci aussi à Pichumana na nationalité, Yaya Lobaka Pichumana qu'est-ce qui se manque, Yaya akanga kamonorote, Yaya Zula baleki na solution pichumana ngaloba liloba moko miliki de la presse oyo azwa solution. Un grand merci aussi à Radio Fashion Police Kalo Pomba Swag de Pesimbote mauvais papa de Kanoa les patrons du collège Saint-Paul School GT Sali. Très cher abonné, aujourd'hui sur notre plateau je suis avec Dada wa Taïfa à Mora Balobeli Afro Congo Mora Balobeli Inansili avec qui déjà sur la Pende Montréal sur deux ans moko Fongole langa déjà plateau Dada wa Taïfa, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour Miliki de la presse, bonjour Nababonné à Congo Winner TV, bonjour Nabaito Aliajika TV News, bonjour Nabagriffe ya monde entier, bonjour Nayemoko chef d'état-major, il y a armée, il y a Bagriffe, il y a monde entier, pourquoi pas bonjour na ma sœur bien-aimée Nada, je vais la femme selon Jésus-Christ, je te salue là où tu es, bonjour na Fabrice Mande, Montréal, en tout cas merci beaucoup, que le bon Dieu vous bénisse. Ouais, je peux te profiter de ça. Merci Ming na Nadia Jibi, la maman de Edorsi et Samantha. Bambouti na ebele. De Taïfa boni batigre. Na bétoile. Batigre ba kitoko makasi ba étoile Jika TV ba okende molo parce que biso to sala course na batute. To za pe na concurrence na mutute mikolo ebi ke YouTube ezali eko kende malembe lokwa kamele oyebi kamele oti. Nenge YouTube okende parce que mutaboto libiso vitesse ezali TikTok. TikTok mutaboto libiso vitesse yango YouTube ako kende malembe lokola kamelo mais malgré malembe kuna eza maison mère yango mona toujours tozali ko fanda tozali ko umisa ngwende na biso parce que tobi kuna ezali maison mère mutu mola okine yoko ya mbayo bia linga ko minga tala ki na page 100% pour aimer comme on est Laetitia Lunda Molatisi Laetitia Lunda Molatisi Jika pobo ya mbaye baza bato ebele ba okomela ngai nazo linga na ngate. En tout cas, on a un fanatique. Problème te alobi a yambanga. Te abelinga womi. Non a monga penalingi mais pona bato ko yambanga je suis désolé. Je crois bamsu na répondre ki bango na olinga na ngai te o ngana za ya Denis Lesete naza nga analyste simple na sala ka émission et pas na ngai ba page polémique so ba moni ke ba sepeli na ba émission wana bazu yango bakati batie mais naza mutu te ke ono bo bando komelanga boya non je suis désolé
désolé. Pour na ba o tout ba komelenga lobi. En tout cas, je suis désolé. Merci. Ouais, merci. Boni basango ya Jean Leader. Position Jean Leader. Et kitoko makasi. En tout cas, Jean Leader moi to bouger ezate, moi to ningana ezate. Côté kuno yebiti. Mikoleza ka lipeka, peka. Peka. Nazo kendeti. Eza ibande. Wonte ke nena bandi na lipeka mba moko esale okwela musingati. Okuta kinga mwanzo to kokolongo. Nena okeka ouais ngana tuna ndisima toke na ngobongo basa jeune leader za poser tranquille les comme na mutute nyataki mabele abakoko lobby uta Bruxelles Paris azonga ki lobby une affaire ya 2 semaines et demi libanda ya mboka pona kusonga pona kusala marketing ya concert na ye ko salima na Belgique en plus pona kusigner ba contrat ebele en même temps azalaki featuring munene zo bimana ndeko na biso Charlotte Ibanda wana toza kozela yango ilipanda ngana prononcer ngo mabe ya mibale lisusu to kozela lisusu mama na featuring mususu na José Icone ya Côte d'Ivoire wana toujours basango ya jeune leader ekoleka bisous bye. Jeune leader, il n'y a pas eu de visa il y a 5 ans. Tout le monde qui tant artiste. Une question c'est assez vous. Tant au confirmé qu'il y a eu 5 ans. Na tout no yokaki. Na yokaki. Na bien pas confirmé qu'il y a eu 5 ans. Normal. Yokas ko place makambo zali. OK. Ndeko moko ya Afrique Congo. Na pesi mbote mais non tant comme. Non, combo pe la kanga bien tout. Tant artiste ya mboka na biso no de fallait pour pas que je savais pas ça. Là soit qui ba visa nya 5 à 6 ans. Ndeko mo Afrique Congo na teke mission na ina tant na page. Arabi Union européenne. Non, il faut tanga combo. Comment la kanga bien. Comment la kanga bien na teke na. Wana za loko créer sikolika. Maman na ngai. Na biso est-ce que ngana créer na d'abord. Na lobi boye ndeko na tala kia za ndeko Afrique Congo. Na c'est question de question ngeza bo. Ndeko na lobaki boye. Union européenne ndenge ya yebeli. Plusieurs entrées ça ka une année. Jamais après ça 5 ans 4 ans, 6 ans. Première entrée, après ça, 5 à 4 ans. Ce côté, on a moni, frère, on a dit ce nom, c'est bien notre président, notre leader, notre IEF. Par exemple, il y a une musique en Bourg, pour l'instant, il n'y a pas Zali Nakati. À où tu as 5 ans, il y a des musiciens. Si on a un membre de Front Congo, tout le barak, il y a tout ça dans la carte de Front Congo. C'est un Front Congo. Tout le barak, l'Union européenne peut s'allier plusieurs entrées là, une année, donc 5 ans, il y a le Kouta. Merci beaucoup. On a ce que je na monde polémique. Mais tu peux répondre. Tu peux répondre. Merci. On a ce que je na côté polémique. Et puis que nga pena côté polémique na zalati. Ce qui est vrai, na Afro Congo va visa et bima qui multiples entrées. Attends, je te dis. Multiples entrées, ce n'est pas dit que non. Allez t'asseoir. Fais même 2 mois ou 3 mois sans sortir. Wallahi, on va te prendre comme un colis, on te jette dehors. Pria. Quand on dit multiples entrées là, donc tu dois entrer, c'est ton argent qui va déclarer. Si tu n'as pas d'argent là, accepter aucun un artiste. Mais après, 1 mois, il y a artiste wana bongama aucun. Parce que quand on dit multiples entrées là, donc tu entres, tu sors, tu entres, tu sors. N'est-ce pas Schengen Mobimba, moi Londres. Ozana droit kokota bipa inyonso oyo Schengen azali ko diriger au kokota multiples entrées. Cela veut dire on a même pas na droit ko sala 1 mois place moko. C'est trop sérieux plus que ça. Ils ont multiples entrées, même bateau baké a fallu. Ils ont multiples entrées, même bateau a Afro Congo bazui. Donc, ok, au sali musala no kendaki. Après 1 mois, ok. Ce que l'obi osana lo mbongo na yo, olobi na minicho yo na kendaki nde na Belgique. Na minicho na lingina kende na ngana Autriche. Na minicho na lingina kende na nga, je peux dire na lingina kende na ngana Suisse. C'est ton argent qui déclare ce multiple entrées. Nesika ba te belé ba kozala ya kokangama parce que ngunda na pas na visa wana ezate. Mais ngunda na visa wana ezate. Merci de nous éclaircir biso. Ndeko na ngana faut ko ngolo baki ke
Schengen après ça une année à plusieurs entrées. Donc maintenant laisse-moi maintenant te répondre par rapport à ce que tu as dit. Ndeko wana répondra qui par rapport à bateau baza ba inconscient. Ozolanda. Ce qui a solo ndeko wana loba maluba wana. Eza par rapport à bateau baza ba inconscient ko loba keno ndeza bwe ba na chance ba ke penza ko fanda na poto ana 5 ans na yake ko fanda na poto. Je crois bateau ba na simarezi ba yoka makamwa na koti. Baloba kiango bana 5 ans penza ya assurance va prendre na poto. Même moi-même je ne sais pas ba chaîne belé ya mbanga j'avais dit ça sur quelle chaîne je ne sais pas. Même moi-même j'avais dit ça. J'ai dit oh bato bakenda bongo bakenda na groupement familial nde bato bakenda bongo na ebité na chaîne nini yo okeni na musala te okeni na libala te okeloko moko te epa ya mundele ofanda 5 ans c'est ko simbela ki mundele kiti o mi viser longi après soki balingi ba ya ko luka yo balingi ba mono na ordinateur okoti o milimu ici na temps normal bokeboy mais bato ba bimaka bongo za bato bakendaka na groupement familial wana c'est normal okokende na yo soki o présenter biso ke nonde na zaboy na groupement familial na nga na chaki 10 bana na nga c'est normal ozwa visa ya 10 bana na yo okena yo soki bakopesa 5 ans na yo avo renouveler soki bakopesa une année na yo avo renouveler so bakopesa yo 3 ans na yo avo mais yaya mobeti mundule bapapa si osengi visa ya nani visa ya musala visa ya tourisme waneza ka tourisme ok ko tourisité na français pesa matata ok ko touristé prenez ça comme ça na mboka ya mundele ok tourisme ok tourisité parce que ok ne ba payer belé ok ko touristé na mboka mundele siko mundele lobi yo oye ko touristé pa nanga mais malgré ki bongo na rotika yo mais tozala gentil ko tokola donc j'ai répondu maintenant. Même les gens de Fally Poupa, j'ai répondu par rapport à la question, à la réponse de quelqu'un de Afro-Congo là. J'ai répondu. Merci. Cela veut dire que non, yé, Ali Moupaya, abongisande li bendana yé, abongisande mbongo na yé, mosolo ne tango ko kende ko beta Ariana soki Ariana vena kuna na Paris kuna. Arena kuna ko beta ngoli na Paris le 25. Ni kambo ezate tango ako beta ngoli le 25 kuna abongisa mbala moko ke le 30 telanga na Paris tena bongisa bisaka na sani na zonga sinon bakobwaka elo kwa mwanta ba moko boy. Merci. Pe manam kena tuna question mososo posaki likolo makasi na bien pourquoi différence au moni l'air présent Fally Poupa qui ba 5 ans internet il a la qui en réalité. Merci. Mais tant oui non sibipé azu ba 5 ans na ye to moni silence mo makasi. Différence bon pourquoi pour toi en Afrique Congo batu penda ya kotongo pression ko lobela bazala kité ou bien Afrique Congo toujours nanzima kité ke question ne ko utepa na yo oyebi omoni yo oyambanga mais oyebi fonctionnement ya Afrique Congo oyebi ndeto ya ngone na poser yo question moni yo okoko poser nga question wana système ya blocking point barre. Merci ce que de ça l'émission pour la bande de ko batala rabizo ça pour ngana yo tenga na ebi ka Afrique Congo soki kuto ezala ki bongo na ngana lobango pa na bino tenga lobango penza na Jika TV News c'est que so kutu na Jika TV News Lizarbo aye penza ye moko kutu azwi visa tolobele yango me tosala yango ta page te Lizarbo artiste tolobele yango me tosala ta page te Lizarbo ndena oyebi ete Les arbres ont visa mais lobele yango te. Lobele yango te parce que za meeting de pesa mi to sala concours nana. Oyebi fonctionnement ya Afro Congo mon frère. Bande kondi bazota la biso babi fonctionnement ya Afro Congo. C'est normal à partir de lelo bayoki ke Afro Congo za na mutu moko za kaka. Siko yenda za mokonzi. Siko boleka ye. Bino boya bo sa tapage. Ou bien bato bazu ba visa ba sa ba tapage. Kule za kaka. Mais misera Congo to ndimite ke soki osema mona bien foka nga monoko pona ba trophée to mona pe boira bolobela on quand même bokanga pe monoko te disque c'est bien to mona pe ke de taifa toujours li na lobela ngo oyo ya ba visa kota na Jika TV News mona ngo ya ba visa kota na Jika TV oyo to lobela ngo pe na façon nini est-ce que to obunda na mutu eza na Jika to lobela ngo kutu na moko oyo azui visa Pena na Jika TV News beta okomonango beta Melor TV ba tous
les chaînes où le bela inosbi au monde en à chaîne au monde en c'est normal to le bela en to ça la makelele était to ça makelele pourquoi batum sous skol kamba ba visa bazo ki ango bez pona ko bomela baninga masolo mais simbité po masolo aneza ki ya danger makasi nana zananga muta ba polémique te mena ebi keno likamba ba visa ezala ki nango likambo ya danger te mais batum sous ba komisa ki ango danger po ba bomela baninga masolo mais lokola baninga pe masolo na bango ezala ki ya danger yango pe et yaki ko boma pa actualité ya visa wana je salue les Gaulois. Oh. Au moins, il y a un peu bien, mais il y a un peu de terrain. Pourquoi il y a un peu de mais na lobi na sali na pesi mbote na bango. Opesi ba golo mbote po anya tolo membo ba golo ati bisenga ndina na debi. Na pesi bango mbote. Ah, pe ba golo mbote na bino. Ba gladiator, ba golo, ba tigre, ba warrior. Mikoleza ka système ya kikangi. Ba kikangi yo. Te yuzu bla foko, on kikangi kuno ko sa suni. Na bien ma sœur, osala ngabwe poani. Tomboli mingi makambo ba visa on a ebisio ke batum suba komisa ki visa wana e koma base po bomola baninga masu mais bla pa na 5 ans défaut ya omone lo ba mitu me pas chéri ba wera sa ba visa mais ba 5 ans to monter ba 4 ans ba komisa ki yango mo makelele trop parce que si le marché lo wezala kité tant ba kikangi yo ya ki omone te ke masolo ne kufi actualité pour les moments ezana actualité pour le moment wana il faut tout en général côté wana général toi actualité pour les moments ba musicien wana actualité OK ça ils n'ont bien en actualité natibinene faire ego la en actualité eza non c'est bien natibinene ka ba visa ka ba visa ils n'ont bien en actualité makasi ya ils n'ont bien en actualité 3 featuring na ba grand ya ba grand et c'est bimi déjà. Ah bon? Non, l'ipeka, oh, nazobi na wezana, emi alade. Et l'ipeka. Voilà, merci très cher abonné de Congo Winner Télévision. Je vous rappelle sur notre plateau, je suis avec Dada Wataïfa. Audiato sur la PMB, pas de polémique, mais deux hommes qui ont classé. Bandeko O, Baye Bakite, place Nine Zalaki, A, Bazol Babé, place Nine Zalaki, C, Bazol Badé. Avec Dada Wataïfa, vous comprenez déjà PMB, tous sur la A, quand il y a un Sabino débit, A, polémique, qui a information sur P, il y a source. Topé Simbo Teming, il y a Bandéono Soboza, vous êtes à la Bisson, na Château Rouge, na Champs-Élysées, Bajani c'est moi mais na Tour Eiffel bandeko bozota la biso partout dans le monde Dada Wataïfa affaire ba combattant na ebiti attaque patriotes ya mboka mais musique mboka tout mona ki déjà ekota ki déjà na ba pays où tout mona ki ilikaki monu mais pour l'instant bandeko oyo ba artiste mboka na ngai na yo bazoza ba visa bazoki ko se produire le banda mboka faire combattant il la monki lisusu makasi est-ce que non c'est bipi ozala na chance ya robeta concert wana na Belgique pour ba combattant de ba komi boule tango zobeta affaire combattant wana nazolongola nazali sumutu ya inosbité nazali mutu ya kingande te naza congolaise nazali kozwa ba musicien tout naza ocha bango ensemble un jour nasina loba je crois na plateau ya moko ya ngana loba que non soke ezo senga na lobela inosbi na lobela inosbi parce que na yebi ke wana nde leader nanga mais pour nous critiquer les musiciens, nous critiquer parce que nous avons fort basalaka. À un certain moment, ils ont des caméras de kosangate et matanga ma peka na bando kitisa musicien mobo jamais de la vie. Mais ce qui est vrai, combattant. Vidéo moko ezo circuler je crois 2 jours. Ya bana goma, so tali yango epeso mawa, epeso kolela, epeso douleur aux vrais combattants kendo bunda. Na lobaki yango émission eza na page polémique. Ba combattant ba lakisa biso ba image ya ba ministre ba veta. Ba député ba ucho kende ba congé parlementaire awa. Ba kamati ba $21,000 bazwaka ba kena ngona poto kuna kokende ko staffer. Ba lakisa biso ta image ya député moko combattant beta. Ba bi penza ke yo to kalele yo nzela. Omoni ndengo ozui congé parlementaire boy. Okoya na poto te zonga na base. Kende yo ka souci ya base na yo
Comment yango na papier tango bokozonga yango ndeko matela na podium na bino na misili na bino o banda koloba jamais de la vie siko ba musicien bobundisa bango basala bino ni omoni ke komi likambo aketo na likambo complexe net vie boketu nga na lingaka ye na lingaka ko simba na nga yete soto komi kana côté vie boketu na yebaka te vie wana salanga nini na yebaka te na zaka na mo faiblesse boko bo côté vie boketu net vie boketu o sa rappelle musicien oyebi douleur ndenge zalaka ya ko composer nzembo na yebi te banzembo no oyemba banda ko yemba kala wana o composer yango yo moko to somba yango mais sans blague vie boketu na lingaka yo mais combat na yo eza combat noblesse eza combat ya haine soko lobi ke no mboka na biso tozo kufa bien sûr kaka na même salle fali pour pa obeta eza na musicien moko étranger na lingaka ye parce que na landaka ba étranger mingi Sidiki Diabaté a obeta le 17 ya mwa okaka Mali na Congo wapi mboka o eza na bitumba koleka babone ba répondre biso na commentaire Mali na République démocratique du Congo wapi eza centre ya bitumba oyoke même France babengani ye na Mali Mali a décidé à longola langue française na liste ya ba langue nationale na bango Mali a changé tout oyo mundela sala mais Sidiki Diabaté a outi Mali alobi ye pas okende ko beta mais il faut la communauté malienne à niveau ya Paris ndenge baza ko salela ye sensibilisation ya concert wana même sa grande sœur Mariam Amba a kozala na concert wana il fallait n'attend wana communauté malienne balobake no yo Sidiki Diabaté ko beta te parce que awa tozo kufa en plus oyeka na mboka ba français et si kabiso to boy ba français prend biso yo ko beta pa na bango mais pourquoi ba malien ba sala ngote c'est ça les 17 et les 25 il n'y a pas l'écart hein il n'y a pas l'écart donc dans quelques jours Sidiki Diabaté au beta na Paris il fallait na mona ba combattant diaspora malienne batambola na babalabala balobake no yo Sidiki Diabaté obeta te a mais tango bakanga kaye si tomona ka diaspora na bango batambola po ba libérer. Vous voyez maintenant la différence. Tokena Nigérian lelo Nigérian ye moyen kutu to sala ne comparaison lelo ezate po Nigérian ba koma ko beta nzoto na nzoto na États-Unis na monde de musique. Beaucoup arama sala côté ni. Enlèvement, il y a 100 enfants, des enfants, et 200 enfants portés disparus et puis bah mon en a raté et ça l'a en amborani. Ba Davido ba komi ba number 1 ba Davido ba za ba kombo ba za ba Fabrice nde ba yebi ba kombo na bango mutu abimika kana simanda ku ka lelo abimika lelo na simanda ka lelo pa l'équipe fali pour pas ka lelo pa l'équipe inonsa eza wa fina Nigérian te bala ki sa marche o ba communauté nigérienne ba ba tambola na Paris ba lobi ke no biso ndeto za boy ba musicien ce n'est pas un problème de musicien ba musicien ba za ba individuel loko la bino ba za ba citoyen loko a bino likambo ezali nde ya gouvernement yaya ndenge na za boy banda tongo na lié loko te na éviter so cameraman na ko sombela ngata secret après monsieur peut sanga énergie au senti beaucoup te kinga na otoka souffrance à Congo pasi biloko ba sali na ndako esalinga sengote ya kolia souffrance biloko eza komata eza likambo ya musicien eza likambo ya innocent eza likambo ya innocent nani ayaka na mo matolo nani musicien grand matoliste eza musicien alamukaka na matolo avivraka na matolo apemaka na matolo terme matolo ou t'es pas musicien si ndenge ba shege ba lokota ngo bongo ba musicien muto ba bandaka ba tolaka na bango pe tango ba buaka ka vena ngaki ngandi grand prêtre si po foso vieux grand prêtre wana yoki akoti solo boko na pocha pe c'est moi eloko boko yoki la bango mawate ba sape bande ngona binoti bako pe bango nyokwama eza mutema mabe eza zuwa bosanga na bosa la mitingi ya bokecho na linga ko mingi sans blague partout dans l'émission na leka kana ba toujours bokecho ya mona linga ke na yeba ka pete faiblesse ni nazara nango pona bokecho sala conférence na bande kona yobo sala tintani pona bana ngoma
na tintani wana soki bocha ata numéro moko bancaire ata 1 euro nanga bomona ngo soki bokotanga liste ya bato bakopesa 1 euro soki nakokoka te nakoloba nakobenga bakombo bato na yebi baza libanda mboka nakobenga bango nalobi bandeko boss FT talelanga likambo le PDG Patrick à partir de Autriche talelanga likambo zwata mamuke na yo kotiselanga côté avie bokechu et salamo makambo onga na koloba yangona koma na bango eza na tina te koma na bango eza malonga te mais concert ekobetama concert ekozonga na nko il décembre toba nana ya le 25 les premiers ici le 25 ebetama te point ebetama na point oyo na un problème te mais na osali la moto publicité na zo soutenir le concert le 25 ya arena na soutenir yango te pourquoi est-ce que j'ai un problème bango nde bazana ba problème na biso tous na problème na bango na soutenir yango te pourquoi mes concerts il y a inosubi eza concert humanitaire mbongo nyoso oyo kobima na la Madeleine eza mbongo ekokende na Goma si vous ne savez pas. Ah bon? Oui. Eza concert humanitaire oh nyoso ekobima so obima 1 million de dollars so obima 2 millions de dollars bakomi bien eza concert humanitaire. Alors ce koza combattant olinga penza République démocratique du Congo. D'ailleurs, il faut somba billet parce que ebi kende ngo sombi billet na yo wana eko kende ko soutenir bakimbizi wana bazana na Goma. Na linga ko benga bango bakimbizi parce que nde vraie langue on a linga po eyo kama bien. Merci. Délégation après c'est non subi to monango. Délégation prince ya non subi bo monango. To monango. Bo monango. Bo monango. Départ ezaka. Départ bientôt, tous en a 1 mois, Kalapete. Kalapete. Na mona ki opesa ki bandeko no bagolo mbote donc c'est goza likambo moko tina bango mais so otali caméra na biso ya Congo Winer télévision un peu de conseil pour na bandeko wana par rapport ya frère na biso JDT Mulompoui qui sali à passant bazalaki na collaboration na frère na Ferregola président ya Gen7 mais un moment donné to moni baye kolongola nzimbu na epo akutana kikaka na président Fali Poupa bapesa ni mode bavandi na resto bazolia bazomela bazosolola nanga toyebete bagola ba moni bon après batake bandi pa JDT Mulompoui jusqu'à présent JDT na fait Ferregola olingina répondre yo olingina répondre merci beaucoup olobaki nata la caméra l'ennemi de mon ami c'est mon ennemi Inch'Allah. Que le nom de Dieu soit loué. On peut terminer par non. J'ai dit bien l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Inch'Allah. C'est tout. Non, pas c'est tout. Non, le bien, maman. Non, bien. Nous voulons la paix que non la guerre. Mais je te réponds. Non, je n'ai pas un problème avec quelqu'un. Tu as dit, na répondre par rapport à Tangi Kombo ya Mutute. Na pesi réponse nanga. L'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. L'ami de mon ami, c'est mon ami. Toi, tu étais mon ami. Je te vis avec mon ennemi. Complètement, tu deviens mon ennemi. Point barre. Il n'y a pas de débat. Mais, Bagolan débat dosé. Ce qui moi conseille en tant que mère. C'est fini. Et s'il était non, Zélandais, s'il fait après nous. S'il était. Musique mais bien avoir musique à Congo na makambo et ça problème sérieux dala Fabrice Mandela lobi mabe na bien Natalo Odile Manzaka lobi Ferregola azalana Fali Poupa na quartier latin Fali Poupa Ferregola ko banga Fali Poupa dépolé Ferregola yaki Fali Poupa qui mari quartier latin bon Fali Poupa so la na ena mutu o Ferregola so la dena mutu o déjà ya banga raté comment ça fait bino ba bolo ko takemba eza omoni na monde musique
Nalingana za la bosolo parce que na respecta ka ba musicien tout. Yo za bosolo mais monde zo côté. Yoka. Mukolo masolo wana ye moko fali popo. Soko solo la ne bien. Amunio na ngambu ya muto basolane te. Faso au finelo bouton. Alobelo te ma olongolo pe na nyakata. Robino mundi wazabi. Ça senga ba pardon. Le laza. Azali petit. Baninga bazua ba visa nini si fala ikeve pesa nga visa. Depa akota pe nini akota pe muzindo. Donc oyo yo salaka basalaka pe donc monde musique ça bongo biso toza ba lobeli yango emoko bototanga ba kombo na bango na ndenga bien mais soko yebi ke mwana mai yo to beta na banini je salirai bochule oba ucho bimisa mama na mubange na bien na ye rien à dire dynastie qui est toujours normal posez tranquille comme na motuté merci bye. La caméra casse tout succès il sera pas de 6 tout succès bande on va tali biso le Congo winner ba retenir ni na passage na ba retenir que non combat o ba combattre bazo saleza pona bango moko mabumu na bango alors na osenga na ba musicien o bazana ba concert bazana ba liste ya ba concert parce que combat wana to longola ngona bato ba na concert en États-Unis parce que américain na biloko wana ekota te tolongola bango déjà na liste wana donc bato bana na ba concert même na Suisse biloko wana ekota te biloko wana ezaka mingi France Belgique nde babuzo ba wana ekotaka alors to yebisa bango ke non combat na bazo saleza noblete bozala na liste bozala tana ba FBI na niveau ya ba aéroport na biso awa ke non ministre moko aucho mata avion ka sikoyo alati boya zaboye aza na business class so to moni penda komata moko beti ministre ba beti penda balongole ba veste wana penda nga penda na oloba ingeta vieux boketu ingeta si tout va député $21,000 ingeta yaya utoko nyoko mayepe mukolo matolo nde wana ozo bundise pona nini kombeza na tinate donc courage na ba musicien o bazana programme kobeta message eza kamoko na ba griffe tu ya monde entier rendez-vous eza moko surtout ba griffe diaspora le 1er décembre na Bruxelles na La Madeleine. Rendez-vous à ne pas manquer avec Tigre Molodo et le Nambewan, chef d'état-major et armée à Bagrifi à monde entier. Toko Zalawana parce que tu as déjà que c'est ton dit. Ozana 45 € na yo, soyez les bienvenus. 65 €, soyez les bienvenus. Pourquoi pas 1 000 €? Soyez les bienvenus parce que c'est un concert humanitaire pour na kosunga. Bande kona biso ba komona pasi na este na suki wana dada wa taifa toki tolobaki mabe bolimbisa biso polémique tolinga te mais mwana mobali onde akotsanga mingi na polémique merci beaucoup Bambote zate na ba o tu balinga dada wa taifa ba misusu na bwaka kiti balobi soki babo yepa zatika Laetitia Lunda na pesi okoti eka pona pesi libanga me na pesi libanga Laetitia Lunda molatisi Laetitia Lunda na pesi mbote j'espère bien que non na bonne année na olata ta mo eloko na yo po esala nga bien vimbisanga partout na bandoleka libanga na yo ezanga te bisous bye. Merci, c'est la fin de cette émission. Mbote no kwa bana dozende na polémique changer. Yo tunanga makambo ba visa yo mtoza déjà na Congo. Ah, pendene le cas kiti. Pendene tout ça. Yo tunanga makambo wana te po yebike na Afro Congo tozaka mo boto kangi monoko mo boto nini. Webi ba secret. Et Silien. Merci. Merci très chers abonnés de Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Merci na ba diaspora no sondenge besoin ki libaku yo kota biso na banda kuna bino sans permission à travers votre émission Tolobe la présentée par moi votre humble serviteur Milik de la presse congolaise. Un grand merci à ma sœur chérie Bibi Chiluka ou depuis France. Un grand merci aussi à Jirin Sefundu Papa na Kenaya Moussissa à Paris Boni Boni Basango international de Janice S Ngweme. Un grand merci aussi à Joali Pepe Mobile de Topesi Bambote Mingi. Définitif Eji Vasimba Salah Brastar Yanjila Tanya Mokoko je te salue. Mon vieux Flora Pambani je te salue. Un grand merci aussi à mon vieux de moi-même Pichou Mananga double nationalité France Ndemi Londres Ndemi. Qu'est-ce qui se manque les qui n'a pas de solution? Yaya Lobaka Pichou Mananga Yaya Kangaka Monokote.
te ya mutazula rabale qui na solution global lobo moko meleki de la presse o ya yo azwa solution. Un grand merci aussi à Radio Fashion Police Cédric Mbaki au banque j'étais sali Sandra Moki to Pesimbote. Un grand merci aussi à Papi Mangala déjà comme de l'air à Sani Moko na gouverneur à ville. Un grand merci aussi à mon vieux je suis Takataka le patron du collège du réveil Asbel les anciens du collège du réveil to Pesibino Bambote na bino nyonso Jani Boyemba Tata Mosabana depuis les États-Unis j'étais sali. Très cher abonné ceux qui bossent là qui na élément mkola lelo tika to pesa mbote mingi pe merci mingi na mon cordo adida lo mumba lo malata est yazala qui na sima caméra qui non na machine na micro zala qui ngo bino miliki de la presse préférée na bino Congo Winner Télévision ceux qui sont massi azongi tenga na bino to kutani mikolezo ya protégez-vous bien on est ensemble merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.